Mbote, leo na yeli une information mo ya mokuse o ye déranger ngai makasi na Canada. Moto aza na gauche awa komo na ye Pablo. O aza na droite pe komo na ye Pablo. Siko komo na ye échanger komi Stephanie Watch. Papa oyo na âge ya 59 ans a décidé à s'identifier comme mwana ya mwasi, mais pas seulement mwana mwasi, sinon mwana mwasi ya âge ya 6 ans. Stephanie atiki musala na ye, a abandonné mwasi na ye na bana 6 oyo babota ensemble pona a se lancer na vie na ye oyo ya mwana ya 6 ans. Le plus surprenant eza nini? Oyo esali ke e bouleverse ngai plus eza ke couple moko kuna na Canada ba décider ba adopter ye ba mwana. Ba décider ba adopter ye légalement kuna na Canada, donc bazo reconnaître ba droit na ye tant que mwana ya 6 ans légalement kuna na Canada. C'est l'explication na ye abaneki ko se sentir à l'aise na sexe na ye ya mwana mobali. Donc abaneki ko se sentir mwana mwasi et en plus mwana moke ya 6 ans. Alors toi imagine-toi un peu una na Canada oboti mwana na yo otindi pe na classe et à partager les mêmes sika bofanda na moto oyo ya âge oyo, non? Eza vraiment kokama une chose eza o changer sexe na o mais âge voilà. Et attention na communauté ya biso ba congolais vu que bato belé baza tendance ko linga ko kima ba âge na bango, je trouve que Canada eza pays moko oyo ya mabango bien comme ça. Voilà na